route de passion awa bipai papa Simon Kimangu abandaki koya abandaki koleka oyo abandaki ntango abandaki koya kosamba nde yango Chris Kimbangiste lelo ezwi mokano bakomisa yango route de passion basala yango makadami ekende direct na nkamba donc tournage ezoya tokobanda awa ti nkamba melelo topesa bino kaka vangu nde Saint-Thérèse do tomona équipe de Saint-Thérèse Kimbangwa asalelaka badirake awa oyo bato bayebaka bahistoire te donc eza bahistoire bamboka na biso mpo koyeba bango c'est très nécessaire voilà bato balokota bambongo gauche toza na kiese oyo bayebaki kiese bajika ezalaka mama na bar ezalaka mama na bar donc soki oye komelawa te donc na kiese babenga yango 5 maison. Voilà, 5 maisons. 5 maisons. Eza 5 ndako. 5 ndako. Donc kala ezalaki bandako ya baprofesseur oyo batangisaka na lycée Kivu. Lycée Kivu. Voilà, école lycée Kivu. Histoire ezalaki bongo. Mais après batia yoyebi kaka sera Mobutu. Mais bakomisa yango camp ya basoda ya baofficier. Wana toza na radio Ntemo. Radio Ntemo place Barry Boudada Bimela. Place son excellence Atuma Tubwana Bimela. Awa azalaka chef d'antenne. Ok. Donc ils ont première radio communautaire en Afrique. Awa. Donc babindele baya ko plantango et umelia. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Ça dépend Bana Banzangungu. Bonjour, bonsoir. Partout dans Mokili. Bonsoir dans le Canada. Bonsoir dans les États-Unis. Bonsoir dans Paris, dans la France, dans l'Amérique. Bonsoir Afrique du Sud, bonsoir Afrique, bonsoir partout vous êtes dans le monde. Et ce festival Bambote Belé, Congolais, Congolais, partout vous êtes dans le monde à travers cette émission et à travers cette chaîne 3SA Production TV. Toujours dans la séjour, na biso, awa na Mbanzangungu, tozotambola toujours na quartier ya Mbanzangungu, tozotambola toujours pour na kolakisa bino Mbanzangungu. Merci na baoyo ba soutenir biso kolongwa Kinshasa. Kokoma na Mbanzangungu de Petibino Bambote Belé. Merci na papa Ricky Bazika Japana, na maman Jedono, merci na papa Freddy Kalidja, merci na papa Paul Mafuta, merci na maman Angèle, maman Jolie Ngumbu, voilà, merci maman Jolie Ngumbu depuis Paris. Merci na bino tibola na biso. Awa lelo tozola Zabino quartier Nsonankulu. Voilà, donc la Sabino quartier Noki et la Sabino ville, le lot la Sabino quartier Nankulu. Voilà. Nous avons l'entrée en Nankulu, nous avons la station à Angèle et à la route nationale numéro 1 et qui est Mata Diboma, Boumati, Ozongi, Kinshasa. Voilà, merci Nabino Tibola Nabiso, Naïta Notambola, Mamote, Tozala Yaya, Ndegoyo, Natif, Yamandangu, Yamadinai, Notambola Mandangu, Sate Solo. Voilà, toujours, cette émission à Nisso Yaroyo, Bala Pote Watala, Yoro Balabani, bonne deuxième émission. En tout cas, je peux te dire à Sonampu, quand il passe, on visiter la Sonampu, pour voir la Saint-Thérèse en live. Voilà. Merci beaucoup pour soutenir l'émission. Voilà. Et ça l'a bien fort. Voilà. Et moi, avant, tu vas nous dire que tu vas nous rôle dans la bandangu. Bambote la radio. On peut savoir bambote mais pas Cabo. 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 Cabo place à Zado. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Bibi Sene Bakolo Balabala de Bani Balabala quartier. Nsonankulu, juste de Bandangu, province du Congo central. Merci. On va. Voilà, donc il y a de Moli, prison centrale. Donc, prison centrale, voilà. Mais baza courtoisie ba on l'aise ba qui mate ba timia calme c'était pas baza la traka voilà merci beaucoup chers internautes merci
balandi nyonso balanda biso tate solo oyo toza na venini toza na venini mpona nkulu ao batika mokala kala ezali kaka terre jaune mais so batia magasin prince ekota donc mwa changement ekota voilà nini okoloba na bana nsona nkulu banatif ya nsona nkulu oyo babima bakenda batika mboka batika Manzangungu quartier na bango nsona nkulu ba 10 ans ba 15 ans ba 20 ans okoloba na bango nini parce que lelo aujourd'hui towana quartier na bango général ya nsona nkulu donc babosanaka te place bautaka nete elobaki donc Congo mbemba kani oyo référence fumba donc ezalaka proverbe moko boye omoni ndeke moko babengaka mbemba ate ake wapi amataka nzete mosusu apemelaka na mfuma nzete moko babengaka mfuma donc babosanaka mabele te référence ezalaka mabele mpe na pesa historique ya place tozawa na droite na biso babengaka yango 5 maisons. Voilà, 5 maisons. 5 maisons. Eza 5 ndako. 5 ndako. Voilà. Donc kala ezalaki bandako ya baprofesseur oyo batangisaka na lycée Kivu. Lycée Kivu. Voilà, école lycée Kivu. Histoire ezalaki bongo mais après batia yoyebi kaka sera Mobutu mais bakomisa yango camp ya basoda ya baofficier ekomaki camp ya baofficier ya basoda pat bamikonzi bakomaki kofanda ti lelo mpe etikala bongo donc bamikonzi bango bafanda ya armée mais liboso ezalaki camp ya baprofesseur selon histoire babenga yango 5 maisons sikoyo lelo koma appartenir pa banani bacivil te bamilitaire donc bapolicier baza ya mikonzi na nayebi mpe awa bato ebele bakoli awa balingi bakenda mikili po biso mpe tofanda mwa ndambo mamaleki na biso bâtiment tomona wana eza lycée Kivu damir wana eza école catholique batongaka bandako mpona ezalaki neti bakan ya baprofesseur na bango po bandako eza minene eza mpe na bastudio na baprofesseur oyo bazalaki honore bazalaki na bandako minene ale bastudio wana ezalaki neti baprofesseur oyo baza bacélibataire bazofandaka bandako wana apres nde Mobutu akomisa yango camp basoda ya bamikonzi donc Mobutu ntango aye na pouvoir bamakambo ebele ezalaki ya baprive ya bato akomisaki yango ya leta donc yango babenga yango 5 maisons po ezaka 5 ndako 5 ndako 1 2 3 4 na oyo wana kuna 5 voilà 5 maisons donc awa toza na veni nsona nkulu voilà merci beaucoup cher internaute merci na bino bato boolanda biso merci na bana Paris merci na bana Bruxelles merci na bana Hollande bana Suisse partout vous êtes c'est toujours moi votre présentateur il y a émission na bino Papa Sano Bakala Diakuba et nous sommes ici à Manzangungu ndenge toyebisaki bino toprometaki bino ke tozala Manzangungu et puis tokomi voilà place wana eza ndako mpe na biso bongo secret oyo kaka bongo secret ya bungu wana voilà Sidi ya kwe ngene Congo Kibia sidi ya kwe ngene Congo Dala sidi kintiona kimvwa maye mitoto myakubuwa miniteka Merci beaucoup cher internaute. Faut continuer toujours émission na biso sote solo tomoni tozana pouvoir ya bamatere wana pouvoir bamatere oyo eza awa mamaleki na biso mpaka bamatere awa nakenda kutu mamaleki Micheline soki mpa kolanda bapote na ye aza na Paris awa eza orphelina oyo esalama bamatere babokolaka mwana moko boye azalaka orphelin
kaba master ndenge bazalaka bilokota lokota mwana moko na balabala boye topusaka deja bakadra ye topusaka na eleki derrière image nde bakadraka ye mwana wana abokwami na maboko ya master akoli ok nzambe asuni ye mwana wana ake poto ere akendaki poto araisonne kaka bamaser basalelanga bolamu wana basalela ye nde afinansaki bango batonga orphelina babokolaka mpe baorphelina ndenge mpasi azalaki orphelin yango batiango orphelina père marie josé marie josé wana ndeti ye moto abokolaki abokolaki papa wana kenda poto po aveni nini oyo toza na po tokende sikoyo prison centrale tokokende boye tokoti tobimeli voilà tokoba voilà merci tomoni mpe machine ya mabaya voilà merci beaucoup cher internaute oyo ndako nani moto wanga asalaka na quelque part po tokoboka mpe libanga te awa nde sikoyo eza place ya mpondani mpango mpondani famille mpondani ok mpango mpondani Fisto bampema bambote na ye donc topesi mpe famille mpondani nyonso bao bavoisin bakenda bamikila poto na bangola famille mpondani nyonso oyo balandaka voilà oyo nyonso voilà ok mais ti sikoyo ezopartenir ka ya bango ezaka ya bango te bateka déjà tikaka ndambo koto ok voilà merci beaucoup cher internaute merci balandi ya biso ya 3 production tv merci na papa na biso Ricky Bazika Japana na maman Angèle Dondo depuis Londres topesi bino bambote ebele e topesi mbote na papa na biso Paul Mafuta depuis Hollande topesi yo bambote ebele papa Ricky Bazika papa na biso Freddy Kalidja papa Freddy Kalidja depuis Allemagne topesi yo pe ba mbote ebele pourquoi pas na Alain Panda mauvais Alain Panda depuis France famille Panda baza bo famille Panda baza pe na Manzangu si ouais ok professeur na yebi mutu velanga Alain Panda aza na poto France quelque part famille Panda pe baza boye si soit Hollande omona quartier na ye toyebi te ke bakomboko etutani to aza mpe na famille Panda soki eza mpe ke aza na famille Panda donc ezalaki na professeur moko bando vanda koto komoni Panda ok soki eza bakombo mpe tutanaka to bandoi to nini donc aa molandi monene ale Panda akolanda topesi donc sikoyo nyonso tozaka na quartier tozaka na Ntonankulu oyo bamaison ya d'état directeur ya prison moto afandaka directeur ya prison kala ezalaki bamagistrat banofandaka ok sikoyo na minute oyo directeur ya prison azawa mpona bamagistrat baagent ya d'état ok voilà merci beaucoup cher internaute tozokoba toujours tozocontinue toujours émission la biso on est toujours ensemble avec vous babonné na biso boskoto ma presse tokoma radio Ntembo voilà merci et merci na bino tobota la biso merci na maman na biso Jolie Ngumbu maman Jolie Ngumbu nazoya tosala émission naoya voilà maman na biso Jolie Ngumbu depuis Paris bambote ebele ngene Congo Kibia sidi yakwe ngene Congo Dala sidi kintiona kimvwa maye mitoto myakubuwa meniteka Kikongo mbingeto kantinsoni mufova Voilà, merci beaucoup na batutu botela biso merci na selele nzembela mfumuki mbangu bakolo garde miding na selele nzembela mfumuki mbangu moninga ya Jidika ya Lipumbu J3 de Bruxelles
bana Bruxelles atongo bakolo garde midinga na pesi bino bambote ebele mama Jolie Ngungu bambote ebele depuis Paris bino tu botala biso bolanda biso pourquoi pas na mama Marie Chérie Moulanga mama na Augusto mama na Baby mama na Jidor mama na G-Live topesi bino bambote ebele voilà atwala redete mo tokota tokota voilà Asidi ngene Congo Dala sidi kintione kimvua mayengi toto myakubua minite kaye Kikono ndingeko kantinsoni muvova Tuaika fala awa et tuza bongo première radio rurale communautaire. Voilà, yo expliquant on ni ngala zampaya. Yo talisa batu voilà. Ya usala donc la première radio. Donc expliquer batu a tuza wapi? Ra tuza na radio Ntemo. Radio Ntemo place Bari Boudada Bimela. Place son excellence Atuma Tubwana Bimela. Pour awa la chef d'antenne. OK. Donc ils a première radio communautaire en Afrique. Awa. Donc babindele baya ko plantango e umelia mais ba pesango sko na maboko ya ba congolais. OK. Mais entretien bien zate makambo ebele beba awa ozomona bazanga pilon na bango kitoko mais ba matériel na ikoma kubeba beba. OK. Soutien pnezate. OK. Donc to belela ba o bazana mikili pe ba ko soutenir pe chaîne opposer chaîne monene si la chaîne monene to moni dojo ezaka radio pamba tokota na kati ko tokota na kati. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Awa, tous bongo na Radio Ntemo, et la première chaîne PO Bastala en Banzango, première chaîne radio Congo central. Dans l'Afrique, na Congo Katolo, première radio. Ah? Papa Kim ezalaki eza ba ONG, asko basalaki ONG pona omoni ndenge Banzango eza milieu moko agriculture. Donc awa ezalaki ndeti osali tomate na yo ozana basafu na yo po na Congo to sera basafu mais awa ezalaki ndeti place ya koya kobombela ba biloko po chambre froide na ba shuna ngai ezala wana ata temps moko na koteka ngo mais est-ce que bato ba comprenaki yango na te utazolingaka soka sali lelo ekomela teka mais bakobombela yo mpe awa après temps moko boye babiloko ndenge ebungaka mais yo osana mais ezofonctionne te mikolo eza na mwa bese ezali privé ou l'état eza l'état ya l'état ezaka neti basous-traitance tokoloba ingénieur awa Radio Ntemo bomoni pancarte yango oyo Radio Ntemo yango oyo donc bino tu bana Banzango tu boyebi Radio Ntemo bimisa barik dada babimela wana logo na yango wana bakonzi ebele bato ebele baleka wana Radio Ntemo basala impact yo oyebi Radio Ntemo radio rurale communautaire ezali na soko nakobetaka Radio Ntemo soki Ntemo na yaya babiloko wana nyonso donc bonsoir, merci papa. Merci. Voilà, donc babiloko wana nyonso ezalaki awa na Radio Ntemo donc bomoni bino moko Radio Ntemo ndenge bomoni radio ezali parmi ba première chaîne oyo ekotaka awa na Congo central et précisément surtout awa na Banzango. Donc ezalaki soki oza mwana Banzango oyebi Radio Ntemo te soki oza mwana Banzango te. Donc voilà, merci na bino tout. Puisque boto kenda tozonga bima route kolwana kota Sainte-Thérèse voilà batu ba mona Sainte-Thérèse ici place kimbango saelaka ba miracle OK place wana
source moko ezalaka na se wana Ok. bamindele nde baya kotonga église wana Mm. source ezalaka na se ya mai Ok. sa wana place kimbango asalelaka miracle démontre abimisa balare bato balokota Ok. place wana eza place Babimisa moko mbongo. historique mbongo Amisili ya mbongo. amisri ya mbongo Ok. Eza Ah. bahistoire eyebani te. eyebani mpena te Ok. Ah. Bato bazwa. Oh, bato balokota Bonjour. bato balokota bambongo Oh. oyebi kaka bamissionnaire baya bakunda histoire Ok. baya kotonga église Ah. bakunda histoire wana kikongo ndingi to kanti nsoni mufova toyikaki ngala e sonye akadena nyembiko kanti fova ndinga kwe isundili beni lusanzu yekimutu kyakongeyene kongo kweyike na ye kyade futulanga ngusa kuyendwenga mpasi wasituswa kwa makanda makaka ngeiwa bungulungu nakia Bize eza liboso. biso eza liboso biso central Bizo centrale ya Manzango. Nde tomonaki bato wana babandaki koya na bango wana. Baya na bango nde na prison. Ok. Donc bize eza na kati ya quartier ya Nsonankulu. Nde tozosola bo na kati baprisonnier baza nde nasala yango na nombre ya ba 100 quelqu'un Ok. mais badépassa Ok. me baza wana baza plus de 700 na kati Ok. donc étouffement moko Voilà. Prison centrale. étouffement moko grave ngala sidiki ntione kimvwa maye mitoto myakubua miniteka ye kikongo ndingi to kanti nsoni muvova twayika falansa ye kadena dyambiko kanti vova ndinga kwe isundili beni lusantu yekimuntu kyatungeye mwana nkongo ovila kene vutulanga nguza kuyendwenga mpasi wasituswa pamakanda makaka ngiwa bongolongolo nakia muntu andwenga kuiwe na ye iwa bongolongolona ukitala nkundi kwewena tufutukavana twadila kwanga ivana twasisila Saint-Thérèse Wawa nde Saint-Thérèse. Yo tomona église ya Saint-Thérèse. Saint-Thérèse là kimbango asalelaka bamiracle awa oyo bato bayebaka bahistoire te donc eza bahistoire bamboka na biso mpo koyebaka ngo c'est très nécessaire Voilà. bato balokota bambongo Ok. Tomata na biso. Awa. Donc Saint-Thérèse yango wana oyo kuna namoni eza nini Kivu primaire Kivu primaire. Voilà. Tomata. Voilà, merci. Cher gauche internaute. na toza na kiese Kiesi. oyo bayebaki kiese bajika Kiesi. Voilà. ezalaka Kiesi yango. mama na bar Donc ya Kiesi. Donc tokoki expliquer bango. ezalaka mama na bar donc soki oye komela wa te donc Na Kiesi na Kiesi. kiese na kiese Kiesi na Kiesi mo mpenza na njiri ye kaka na ye kaka. na Oyo ya njiri matonge ya kala na matonge. Kiesi na Kiesi mo mpe ezalaka wana. donc azalaki mama na prêtre paix à son âme paix à son âme Donc Kiesi na Kiesi ezalaki bar oyo bana Manzango bandaki koya kokutana. azalaki mpe na groupe na ye folklorique ya mbunda Ya mbunda. mbunda kiese donc Ok. succès mabe Ok. Donc ndenge kaka lelo tomoni bagombe na bagombe wana. Mais tomoni espace ezonga. bato nde baluwaki yango mikolo ye Ok. mpo bazongisa mpe mo baimage Donc oyo ezalaki Kiesi na Kiesi na biso ya kala. Ok. Bonjour. bonjour Donc Kiesi na biso ya kala yango oyo. Da oyo tomona oyo mire ya prison. mire ya prison bakangani na mire ya prison Da oyo mire ya prison parce que epai wana ezali mire ya prison. Da awa nde espace bazoluka bazongisa bakermese ebetama ya grave donc
baluka bazongisa eza ma espace moko historique historique donc kese na kese bato ebele pe en son nom Claude Mayamona donc mwa ebele baza so kotanga bango oyo baleta voilà biso mpe bakenda na bango poto donc espace kese na kese oyebaka kala lelo ekomi nouvelle donc voilà masa toleka kaka voilà. Grand merci à ma maman Marie, chérie Moulanga, maman la Bisto, maman la Baby, maman la Jido, maman la Jilai, hein? Mère à Palais, et mère la Bisto, mère à Petit, profession à Motebele depuis résidence na Kinshasa. Oh, c'est dans la Congo centrale, tu fais ce Kinshasa. Maman Marie, tu es au Sala toujours Misala, et oh, tu me sala au Sala. Le biso lelo na Congo central lobe ko biso Lubumbashi lobe ko biso Kananga lobe ko biso Kolwezi lobe ko biso Belgique lobe ko biso Paris donc c'est ça et on est ensemble et toujours koba toujours voilà cette solo toujours koba et ba référence to pour nous faire sur la biso prison pour la ce qui est voilà awa TP to koni na TP TP zalini na mpise ba Holanda ba ezali place ya Sera Mobutu au moins soki bakar esala accident bakar ezosala mwa badésordre ba banzela bano ya kotia bango donc ordre ezalaki donc car ekosala une semaine na nzela te Boba lokota ngo kolo nango ifo ya kozuka awa okuti badroit ya leta isaje kota garage ba réparer ngo esalaki awa kunde bembe oyo bato bayebaki oyo bakenda poto kala tozalaka kunde bembe moko boye ya magiris iveko mpe magiris ebana olalaka ezali iveko ingénieur talaka toza ingénieur ya mwindo wana moluba amikiti sana amikiti 00 voilà donc garage ya monene donc voilà merci et aussi travaux publics voilà travaux publics ya leta elo sunga public te sikoyo tete solo artiste ntango tozomona boye tobona bamoko na biso ekufi to ezobonga mpo baordre ya boye oyo ezalaki na kala lelo tozomona mutuka ekokufa evandi na balabala 2 mois 3 mois ntakolongola yango aza te mais à l'époque ordre ezalaki balongolengo bagarango okuti kitanse na leta par là okoloba nini des ordres côté donc eza te voilà donc eza te même na route nationale omonaka camion esala accident efandi nango kaka wana ekomoprovoke mpe lisu na kati awa ekomoprovoke makambo epe luzolo contre catholique kaka po catholique akangi de route nationale si likolo ingénieur akangi de route nationale kuna neto ye boye ti likolo catholique na catholique toza komona epe luzolo voilà ebele batanga wana epe luzolo ebele batanga école primaire wana yai epe luzolo oui donc epe luzolo baza na petit lycée eza na nsima petit lycée eza na nsima place solisto awo eratangela awa Christian Solo airbag atanga na petit lycée po bango air bayemba nzango abana ofanda na Kaembeya nayebi ke bofilimaki deja Kaembeya afanda na Kaembeya wana nde azotanga awa bandi mpe miziki na ye awa na ekole bamiziki ya baekole place aza bambote na ye ebele Christian airbag nayebi ke okoma mosali ya nzambe voilà tobimi na biso merci na bino bato bomoni epe luzolo voilà otanga awa oleka awa tikela biso commentaire ozamona mbanzango osala biso bien makasi voilà tobima niwa pongolongo nakia mutu alwenga oyiwe na ye niwa pongolongo
eya tomoni mpe batongi bato bazotonga voilà. bato bakina kotokala amoni baomona ntango baprince ezalaki wawa eplo ezalaki bakaleti bonjour awa ezali bakaleti na bakaleti wana bina ntongo ozomona bina fraîcheur donc mbula ekweya ya neige mbula ekweya neige donc batie ya batiela biso mwa prince oyo wawa tokima mwa potopoto donc makadam oyo esalami ça fait déjà combien de temps 10 ans déjà depuis esalami donc ovd ebele mpe bakenda batikaka yango te donc mais emoni yango mpe à travers cette émission oyo eza oyo tomoni ambulance anto na nkulu baportugais après babelge baportugais bayaki lisusu bayaki mais mokuta ebengana ok mponani oyo ezali bamagasin na bango ok mwa dictature amoyaki bango ifo motambo azonga mpa na ye ok e bazongaka batikaka basakolo ok ezali bamagasin bamagasin makolo mobima ezali bamagasin baportugais ok bayaki kosala bafere na Kikongo ininga bafongwe Zazadime talanga ntangwe mire oyo toza na mama ya prêtre nani papa kisombe donc espace oyo nyonso oyo ya bana wana ya kisombe ok bagouverneur baministre ebele bapima na congo batangela ok eza ekole nini internat mama mpamba ok ok bainternat mama mpamba mama d'internat ok oyo esalaki esite terrain pillage ok eso congolais apia awa na bakaro kolongola asalela mpona biso kala kaka donc mama mpamba entre nango yango tobwaka ntango misu na mosika comment est ce que ekoli orthodoxe ok donc basombango epai ya famille ya papa na biso kisombe donc espace oyo nyonso ekoma ya orthodoxe ok donc internet mama mpamba erecevoir bato ya 4 coin ya koya ya voilà donc mama mpamba baoyo nyonso tomoni ezalaki internet basale de classe baauditoire ok ok donc nyonso basale de classe voilà ok wawa c'est ça donc mama mpamba internat bato nde bapiyaka yango ok totalaka bapiya yango ya kopie ok donc après pillage wana esalama wana bato baye kopie na batole mais ezalaki ya congolais voilà donc voilà donc internat mama mpamba otanga awa oleka awa oyaka internat awa ovanda awa vraiment yango oyo awa na route biso na nkulu internat ya mama mpamba donc merci na bino botala biso merci na bana poto partout bozali bana mbanzangungu tiela biso commentaire like aime ekosala biso bien tomonaki bozali ebele partout na mikili ya poto yo ozali mwana mbanzangungu oza na états-unis oza na mwana mbanzangungu oza na paris oza na france oza na belgique oza partout ozali tiela biso commentaire ntango ozomona mboka na yo ozomona quartier na yo biso na nkulu ozomona mabele na yo tikela biso commentaire ekosala biso tellement bien makasi
Voilà, toujours continuer toujours na route Nsonankulu, quartier Nsonankulu, nandeko na nga frère na ngai, satellite solo, maestro na lindanda, oyo ayambi biso na Mbanzangungu, oyo tozotambola azopesa biso, azolakisa biso Mbanzangungu, azolakisa biso makambo ebele, awa tokomi wapi? Cimetière ya Nsonankulu, kasi bato ebele oyo bakundama awa na cimetière ya Nsonankulu. Donc, kuna bazali première cimetière na Mbanzangungu. Première cimetière na Mbanzangungu, bato ebele ya ebele bakunda bandeko na bango awa, ebele bakundama awa, bakoko na biso ebele bakundama awa, bato bazokundama kaka. Donc, tokokatisa, tobeni mwa moke tokokota yango terrain, tobimeli awa. Donc, bato bamona. Donc, voilà, merci beaucoup, cher internaute. Biso tolobaka TV za radio te, santubuka mona santubuka kwikila, tolobaki mpe tozolakisa mpe toza na Mbanzangungu. Benga biso, olingi toleka na lupangu na bino, na veni na bino, na quartier na bino, oza mwana Mbanzangungu, oza bone na biso, otalaka biso depuis kala olema, otala Kinshasa, lelo toye na mboka na Mbanzangungu, tikela biso commentaire, benga biso, toza actuellement ba séjour na biso awa na mboka ya Mbanzangungu. Donc toza na entrée ya cimetière ya Nsonankulu. Donc voilà, banda moi le sensu et banda ko expliquer biso eza na ba grand homme nini ya Mbanzangungu oyo ya minene oyo bakundama awa oyo lelo baza pe historique balongola ba monument base bila mo bibale misatu disco. Voilà. Ok. Voilà. Prêtre. Ok. Voilà. En même temps, et quand même, il fait l'institut Nsonankulu, collège Saint-Clément. Voilà, Togo bois rappel l'issue, na kati donc et totiki cimetière yango collège Saint-Clément yango donc institut Nsonankulu, collège Saint-Clément. Voilà. Ba ressorti sengi no yebi ya minene ba kena ba sala ba kombo ba bima pe awa na collège Saint-Clément. Ça moi belé mais malgré que bossa na tala belé si si ok na base. Ok, c'est ça. Bonjour papa. Kiambote papa. Togo les gars, ils sont respectés police. Papa Kiambote. En direct on a mon télévision. Beto émission de découverte et Kinshasa tout qui dit et tous ils dit nous demande ya Besingungu bayenda basisa ngungu ntama. Beto émission de découverte. Donc toujours mona mutambula tuna mu quartier Nsonankulu et tu côté liya mu institut Nsonankulu ya vai kisa bantu babidi tuzeike ngenani tukumweni kuku et tulenilia kabaka wavova simba kwa nani bonjour papa. Bonjour. Bai bazolanda yo bana poto bazolanda yo bana Mbanzangungu bazolanda yo. Garde Nsonankulu. Ça fait déjà au moins combien de temps que vous garde? 2 jours. 2 jours. Wampauna. Parce que police bankazi ya. Ok. Ba fete kwa kuku. Ok. Mwana Mbanzangungu na? Mwana Mbanzangungu j'habite à Mbanzangungu. Kuna mwana Mbanzangungu. Mais wakuma kumbanzangungu. Voilà. Ça fait combien de temps que tu dis maluma kumbanzangungu? Depuis 87. Même mwana Mbanzangungu na? Mwana duo. Donc tout va pas être kuutu kidi kuko. Voilà. Mais mwana Mbanzangungu. Pour déjà full vous voyez déjà 10 ans 15 ans comme natif. Donc mwana Mbanzangungu. Zei ekoli yi e kia bantu nge zei agio kumi batengi fuku bavai kiki bakuma pe bantu kani zizole zitatu avange kuza
En tout cas, en tout cas, qu'ils aient quand même. Parce que mon lycée bancaire depuis 2009 ya kosafu. Bafitenga awa mo nyonso ezali direction moko ya basango ya basango mais département de différent. Ok. Voilà, merci papa et tolingi tozwa mwa ba histoire epa na yo malheureusement ozali na yo mpe nanu nouveau na service mais ozali mpe quand même habitant ya Mbanza-Ngungu et population Mbanza-Ngungu ezolanda eza mpe na bato mosusu bakotala yo bavoyageur bakenda bapays étranger bakomona yo absedieta tuzeya poteto okoki oloba na nini na bato bazotala yo surtout na bana Mbanza-Ngungu na bana Mbanza-Ngungu vraiment nasepeli na ndenge bajournaliste wana na mosala napesi bino mbote mingi. Voilà, merci beaucoup. Tuyangalele papa, Tomasala. Voilà, donc nous sommes ici à l'Institut Nsonankulu et Bomoni et ndenge bomoni Institut Nsonankulu yango bino ba botanga awa bovoisia bokena banebele awa na Institut Nsonankulu otanga pe awa otiki commentaire otiki j'aime benga biso surtout ceux qui otanga awa benga biso ekosala biso bien tozebisa bino tozorappele bino toza na Mbanza-Ngungu semaine oyo batournage na biso tout ezolekela biso awa na Mbanza-Ngungu benga biso aime commenter ekosala biso bien voilà et awa et cimetière na biso ya Nsonankulu voilà bisika bandeko na biso ebele bakundama même papa na nga botinga kundama awa donc tata ndenigo wow. Donc bato ebele bakundama awa memi papa botinga jipelu même père son âme tokunda ye awa donc ezali cimetière historique ezali cimetière historique ya Mbanza-Ngungu donc ebemba te kufi wapi eweya kokundama awa na Mbanza-Ngungu voilà sete solo omemi biso awa awa tozali wapi sete solo explique biso tomoni déjà Institut Nsonankulu tomoni mpe cimetière ya Nsonankulu et siko awa toza wapi toza na terrain Nsonankulu kasi bamatch ya makasi banobetama na kala avant kitemoko esalama ezalaki terrain ya stade Onatra ezalaki stade Onatra bino moko bomona bamire ekweya etikala kaka boye epoyaki kokoma place ya bajoueur bano ya kokoma oya kosalela baentraînement na bango ere batongi siko stade ya kitemoko mais après tomoni nde tate oyo kokutela stade yango apparemment ezalaka kaka boye to ebebi to ekufi ebebi bino moko bomona bapelouse eza mpena susu te donc bato mpe bayaka mpena susu kosentraîne awa te tomoni kutu bapoto ya babambu bapoto mosusu etengami donc ekomaki kutu temps moko boye bato ya cimetière heureusement l'état pekisaka bakomaki déjà kokota na kati kokunda déjà bato donc voilà merci ingénieur Augustin Kanina le moluba le plus civilisé du monde merci pour la image ya maman chérie Marie Moulanga papa na Auguste papa na baby papa na G-Live papa na Dida on est ensemble avec vous. Merci. Et chers internautes, nous rappelez bino et pour nos kobaksa pour nos commentaires. Awa toza bongo na terrain ya Nsonankulu. Terrain ya Nsonankulu ezali terrain oyo ba papa na biso bele baleka ba beta bale to ba noko benga la kikongo ntakaza ni naza kwezo. Voilà. Ntakaza kwezo ba beta équipe on a très ala ko moni. On a ba grand joueur ni ba équipe on a très. En tout cas bakombo pena bosala papa moko zawa OK est-ce que tokomona ye papa na za vivant papa ba viso OK yazalaka mama na joueur na matadi OK on a matadi nde batindaka ye awa OK ye pena fois ba histoire voilà donc au moment là le tongaka pe terrain mpona makambo bali po na tazala pena na équipe makasi mais makambo yango tie okufa yo yebi kaka mboka sikoyo eta oyo sikoyo ndenge ekomeli boye eza kaka na maboko ya Onatra to ekoma na maboko ya leta
tezaka na maboko ya onatra ezaka na maboko ya ezaka na Onatra. maboko ya Ndenge mpe onatra ekufi, ndenge mpe terrain mpe ekufi, ndenge mpe barail ekufi, ndenge mpe train mpe ekufi, zuwa mabe mais baekipe mpe ekufi. grâce à Fati Beton toyebi ke mabele ezonga terrain ezonga Voilà. Soki bakonzi ya mboka bakolanda yo, président Fati Beton akolanda yo kotala terrain oyo na bana mbanza ngongo, nalobi na bana mbanza ngongo, bino bato botika terrain oyo 15 ans 20 ans 30 ans obeta bale awa osakana awa otanga na institut oyebi awa bien, tikela biso na commentaire eta nini omoneli terrain oyo lelo omoni yango ebebi ebongi, me biso na miso kotala boye tomona bapoto eza susi te, bapoto ekomi babambu, stade oyo ezalaki stade me ekomi babambu, pelouse ezalaka lisusu te, tala mabele balobi ti pare ke cimetière bato bakomi kokunda kolia mabele koto ti na kati ya terrain. Donc voilà, toza na terrain ya Tsonakul. Merci na bino batutu botali terrain ya Tsonakul, aimez partager, tikela biso commentaire, toza toujours awa na Mbanza Ngungu. Benga biso mwana Mbanza Ngungu, aimez, commentez, kota ekosala biso bien. Voilà, ça te solo to bimala biso et awa ezalaki terrain Tsonakul. Wa moi liloba liso ko bakisa mpona terrain. bon terrain omoni ke kala aéro déjà plein Ok, bato bafandi wana toyei kotala entraînement ok. donc culture ekufa Donc même na foot ya Mbanza Ngungu pas ekufa. par terre Baekipe nini ezalaki na Mbanza Ngungu awa? tozalaki na baekipe ebele wana naotanga siko baserie oyo ya biso Voilà, basérie ya biso. tozalaki na 190 Mm. tozalaki na bilanga matebo Mhm. tozalaki na gwagwa Mm. tozalaki na drafoot soki toye nango nsima Ok. ya papa na biso mpe ya sonam papa yoni Akufa? akufa Ah, ok. Ah, oyo nayebi. batiaka mpe foot Wawa. tozalaki na Tobima biso na monene. vava Vava. beto kungungu Vava. Ok. tozalaka na succès équipe wana Mm. tozalaki na vava Mhm. epuis 190 yaki kokoma songa mbano Ok. Songa mbanu. songa mbano moto apesaka ngo nkombo wana papa na biso kabo wa kabo Kabo. Oh, père Sonam, papa Kabo, le quartier. oui moto akomaka président ekomaka tiala salaka frère biso songa mbano ale kabo apesa ngo nkombo songa mbano Songa mbanu. na 190 Wawa. bajoueur ebele balekana ya grave ebele Le titan. takakine Ok. bamisusu bana kasangulu bamisusu bazali bana mbanzangulu Ok. badiva balario basente Wawa. tozalaki na bagardien ndeti banani oyo bapisha azalaki mwana kaembeya tozalaki na gardien moko boye na 190 simidula Ok. oyo aza mwana mbanzango akenda poto ayebi abanda oliaka sikwanga ava mata avant yamba Oh. sikwanga ekoki te akoyamba bien te yango bapesa ye kombo simidula abanda kolongolaka Ezalaki kisi te ezalaki. azalaki na makambo na ye otaka onire bakota bantando wana koka Wawa. mama na gardi azolongola 5 penalty lusanzu yekimuntu kyakungeyene kongo weike na ye kyate futulanga musafu yendwenga mpasi wasituswa kwa makanda makanda ngeiwa bungulungu nonakia muntu andwenga weiwe na ye totelema na biso awa linera benda nsima voilà voilà wawa simido anokolia sikwanga ok sikwanga soki nano ekoki ya gayare ok onda gayare sikwanga nano ekoki esoki bapesaki 5 sika kotiesa babi oh po 6 ekoka sikwanga simidi voilà voilà donc seri wana soki oza na palin ozaka na poso okende tala bale bale mais terrain ebeba oyo ebeba oyo ase kuna ebeba donc tosengaka basoutien mpa na bino bana poto bosoutenir mboka na bino place mota sete selo awa tokomi bongo na hôpital général tozomona bien nsima na biso hôpital général de référence
Ntsonanku. Voilà, et tout pour ça, Nabiso. Et merci, Nabana Poto. Merci, Nabangouaz. Merci, Nabana Mbanzangu, Bazali Banda Moka. Et Bele, Bozali Banda Moka, Mitolo, Nabino Tigalawa. Bobotama Awa, et Bobimba Bébé Awa, na hôpital yo des références de Ntsonankoulou, et Bokena, Bobima Libanda Moka, et Lelo Namakasi a 3 exa production TV, Teko Laksabino, hôpital général de Ntsonankoulou, Tokoti Nakatite, moi Rokota Nakati, Ezalité parce que Toye, Air Ezali a visité, et donc voilà, Awa. Merci Benga Bisso, Moni hôpital général à Ntsonankoulou, Benga au mon hôpital général, commentez, on est ensemble là, tous avons quartier Ntsonankoulou, on appelle Liboso, il y a hôpital, il y a référence Ntsonankoulou. Ah, tu as bon la quartier, il y a Papa Nabiso, Riki Bazika, Japana, et Moulan Nabiso Monene, depuis Londres, dans la lupangu na yena Katiawa, wawa, dans la lupangu na yena Katiawa, et donc, tu peux essayer de monter, le roi de Zokota na Katide, et Biketa, et voilà, ça c'est solo, et de combien mois, l'île au l'hôpital général, hein? hôpital général esalaka esala bato ebele donc eza wana soutien kaka po seri moko boye na mwasi mpe abanda kosunga makasi kaka awa kotinda mpe mwa basoutien na bango donc osenga kaka bakontinue na livre wana bazongela livre wana ya kosoutenaka bato baza bomoni motu mofa ye awa aza mwana mbaka toleka nanu bongo tokosalaki accident tantôt asomi maladi boye ayene awa baza na soutien te donc esenga kolemba te kosoutenir terrain na bino donc balemba te basoutenir eza mpe na bandeko bazosouffrir awa makoki ezali te voilà bazoyeba moyen te ya kose sortir donc bamaladi mosusu eza na bato mosusu basali mpe ba 10 ans na maladi awa kati mosusu mpe maladi esili eza te makangi na ye leta mpe azoya mpe te ezalaka ye moko baokadonement ok voilà merci beaucoup cher internaute merci na bandeko tu bolanda biso merci na bana mbanzango merci partout vous êtes dans le monde sikoyo boye ozomema biso ti wapi quand il faut te balle école de formation des troupes blindées pas belle ok donc place awa tomona batchadien tomona bazimbabwéen tomona banamibien basud africain tomona bapays nyonso tchad babana oya kozwaka formation ok donc awa eza école bayekolaka technique ya guerre bayekolaka kokumba char bayekolaka kokumba bablende donc awa ezali école français voilà français est-ce que tu les en action bon mikolo ezozonga ok ezozonga basoda ebele ya baétranger batanga ok na koya chik awa ok après chik formation akei azongi na ye pays ok c'est ça voilà merci beaucoup boyoki bapesi biso ndenge place tozokende awa na entrée ya camp efatebel ezali okoki place efatebel signification yango ezali école voilà F wana eza formation voilà A application ok des troupes T wana eza troupe ok PL wana blindé ok dans la formation ya bablende ok classe voilà wawa tokosuka biso pembeni awa po kuna ikeka donc voilà merci beaucoup cher internaute totema na biso awa bomoni quand efatebel yango wana na mosika ingénieur soki akobendela biso yango ekozala bien donc quand efatebel yango wana char mpe yango wana liboso donc awa toza liboso ya camp efatebel abréviation yango uti koloba ezali école formation application voilà donc yango wana nde esika bato ya bamilitaire ebele ya bapays différent babandaki koya kozwa formation bakoma baprésident malgré moi histoire na bosemona baprésident mosusu ya bapays mosusu mpe baleka bazwa baformation
ça. Voilà, ah, tout le monde a liboso ya avenue Colonel Fundu. Colonel Fundu. Colonel oyo asali mambo ebele na mbanza oyo avenue na ye Ouais, bana poto déjà dans voilà tozonga na biso voilà Colonel Fundu. ya azalaki alpat Mm, azalaki colonel alpat mm. mama na technicien na makambo ya guerre Ok. bato basalaki série ya kabila Mm, air guerre ezotala na mbanza mm. basalaki kaka leo wana Mm. eza parmi bapapa oyo Ok. naka te makila etanga Mm, kimisaka fondement wana awa mm. bakie nango kota luila Ok. kote eza bazamba Ok. babunda siko na baribe Ok. donc Donc, c'était un combattant ya ouais, ouais. Colonel Fundu. aza vivant Mm, azali mm. malgré aza retraité Ok. Aza vivant ti lelo. azali Donc Colonel Fundu azali en vie. aza Mpona bana poto bakenda kala batika kala misu bakanisaka kufa me Colonel Fundu aza en vie azwa nde pension. aza pension Barekompensa ye. barekompensa ye azwa Ok. mwa lare na ye Ok. tala titre na ye kuna Ok. résidence na ye Ok. À la prochaine na makoki vike temps tokomona yango résidence ya Colonel Fundu. Merci na baye nyonso boyebaki Colonel Fundu vraiment na mbanza yango ayebaki Colonel Fundu bomoni badedie avenue wana Colonel Fundu donc résidence na ye mpe eza liboso mikolo boya lokola tozali awa lokola lelo te ekei tokomona yango ça te solo la fois passée mbanza ngungu eske awa place oyo ezalaka boye awa place tokomi awa tobaki toleka tokozonga yango na retour. donc place oyo ezalaki boye te place ezalaki ekomaka bagare kaka bazosalima petit wenze tokoloba etalaka congo soko oleki te mabe mais ekomi sikoyo place moko boye ya référence Ok. selon histoire nzela oyo kimbangu bana koyelaka kotambaka Voilà. na mbanzango okauti nkamba bana koyelaka nzela oyo donc eza nzela moko boye ya passion ya pati kopusa liboso awa mboka moko eza wana babengaka mpete place apemela abana kopemela apemelaka Donc voilà, merci beaucoup chers internautes. Merci na abonné la biso sur la Exa Production TV. Merci na bana bandango partout bozali banda mboka. Donc voilà, et awa tous la route de compassion. Voilà, route des passions de passion. des passions Passion. Voilà, route de passion. Donc c'est-à-dire route de passion. donc route mosi tovila kwenye mkongo donc ya pasi. Passion. donc ya mpasi donc fumu kimbangu amona mpasi wakala tuka konkamba yinzila kakala kuizila mumalu kakala kuizila yina bamwe niveau basitula yo makadamu ti kuna nkamba mbanza Yerusalem Mandel. Donc merci na frère, merci na abonné, merci na sur internet. Donc nete kotala nzela oyo bazosala ya sika nzela ya nkamba oyo bazotia makadamu ezali kuna na bisification ya loma te mais kasi ezali awa na route de passion. Donc route de passion awa bipai papa Simon Kimbangu abandaki koya abandaki koleka oyo abandaki ntango abandaki koya kosamba nde yango Chris Kimbangiste lelo ezwi mokano bakomisa yango route de passion basala yango makadame ekende direct na nkamba. Donc tournage ezoya tokobanda awa ti nkamba me lelo topesa bino kaka vangu tozobendana na moke sa te solo tosola na biso moke voilà continue na yo mpe topusani liboso eza na village moko eza wana 1000 metre ok mpete babenga yango mpete bana bato nayebi ke ezalaki na terrain moko boye ezalaki wana babenga yango fututu bantango soko oyebi fututu te donc place wana bili boye kozalaki na rakina bomundele banzwa ntete utakokabola te wana teme kokanga banzwa ntete base boye okutoawa bapope bati liboso wana toza na nzete moko boye ya koka ok mikolekeya tosengaka soutien bana poto posoutenir émission po esenga mpe mwa bakoki voilà nzete avoka moko eza liboso wana na
Okay. eza wana ti lelo ezali Okay. nzete wana Mm. ekau kaka Mm. eza kaka Mm. ti lelo Mais eza c'était solo. Ah, tozomona mabulu na batie makadami te mabangaka babwakaki te butu. na batie mabanga te bazonga oyo ezaka te Mabanga. Okay. bazocompacte na Voilà. osala baocompacte Voilà. Awa sikoyo tokomi wapi? toza na Morgue ya Mbanjangu. Donc le seul morgue moko ezalaka na Mbanjangu yango. Entre nango awa to awa. Entre nango awa. Donc morgue ya Mbanjangu yango. Awa soki moto akufi na Mbanjangu ebembe na ye eyaka awa. Ezali morgue oyo ezali des années ezalaka awa. Donc morgue ya Mbanjangu. Donc bana Mbanjangu botika Mbanjangu kala bokenda et morgue mosusu atia makolo après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Akena libanda mboka et à travers cette émission très exact production TV teko la sabino bomoni nsona nkulu bomona ki officiel un peu bomoni pe morgue yango route de passion yango yo route oyo tozoya ko tourner yango kala mingi te oyo tokobanda awa ti nkamba awa na sima na ingénieur internat na sima ingénieur bana poto ebele baleka internat ya bana item internat ya bana item institut ya nsonankulu oyo baosala ezosala banosala basalaka pardon pour awa osilisi babwaki yo koto awa internat na bango okay. donc ozotanga kolala soki oza mopaya ou bien olingi na okota internat awa nayebi ke bana poto ebele mpe baleka awa merci l'ingénieur Augustin Kaninda le Moulouba le plus civilisé du monde. Merci Nangai Moko, le présentateur, journaliste Nabino, Papa Sano Bakala de Akuba. Et merci Nandego Nangai, Nanga Père Nanga, Nantambolanae, satellite solo, les vrais natifs de Mbanzangungu, grandi à ici à Mbanzangungu, satellite solo, et Zamakanda, donc, Oyazo Pesabiso, itinéraire, il y a Mbanzangungu, oyo azolakisa biso Mbanzangungu oyo azoexplike biso azopesa biso balisantu bahistoire sate solo oyo quartier nini oyo tozaka na nsonankulu oyo ta nsonankulu tozaka na nsonankulu eza baquartier sika awa ezalaki nango bazamba na kala futu tozoloba futu tozalaki eza siko na kote koma plein bongo terrain yoni eza mwa liboso ok vraiment donc totonga mwa moke omoni eza mpe mwa conseil mpona na poto napesaki eza limero kuku mapango kamena kwani shere okay mtoto kamena shere na mwa mbongo moke ozwi mpe na mwa mbongo moke ozwi mpe mabele na awa bakoma na systeme osomba beta voilà donc bana poto ezaka mwa conseil ndenge boza wana po bobulaka koto bobulaka koto malgré ata oza kuna na bana na yo me otika mpe famille mosusu koto koto mabele eza nango donc prix moko boye par rapport à lisasa awa okozwa mpe mwa hectare na yo na mwa bambongo moko boye oyepoliwe te c'est un peu ça donc so toza wana nazongelisi numero na ngai 89 85 37 163 awa tuna lupango eza moins cher c'est ça. Voilà, merci beaucoup boyoki ndeko na biso satellite solo natif de Mbanzangungu ayoki boyoki ndenge alobi yo oza na poto oza na miparto ozali na monde entier ozali mwana Mbanzangungu pardon osepeli osomba espace na yo kote oyo balobi fo kosomba baterrain kote banouvelle cité eza nango tellement moins cher benga contacter soki mpo oza na bandeko ocontacte soki mpo olingi ocontacte satellite solo ocontacte bokosolola sur WhatsApp bokobeta mboka makambo tu oyo oza nango besoin concernant baquestion concernant koyeba concernant bapréoccupation sur mboka na yo Mbanzangungu sate solo yeyo ayambi biso oyo tozotambola na ye awa toza wapi namoni item école eza école internat voilà basalle de classe awa siko na item basalle de classe voilà awa siko na item basalle de technique médicale voilà item
Bon na gauche na biso na gauche na biso sikoyo toza na camp Infat ka efati yango ba entrée ya mike mike donc tomonaki wanaki entrée ya monene baza mpe na école na bango école mpe eza wana wawa efati ebele mpe batanga mpe na efati batanga wana wawa humanité eza wana na primaire sisi voilà tozokoba Kibiasidi ya kwengene Kongo Dala sidi kintiona Kimvwa maye mitoto myakubuwa meniteka ye Kikongo ndingeto Kantintoni mufova Kwa itakingala ye Sonye Angadena nyambiko Kantifova ningakwe Sundili beni Lusanzu ya kimutu kya kongene Kongo Kwekena ye merci beaucoup na venu batu botela biso merci na bana mbanzangu merci na ba congolais partout bozali ozali kinois ozali congolais oyebi pe mbanzangu te ne tolobaka ozali chaîne munene ya découverte ozali chaîne munene ya découverte bomoni à travers cette émission ebele pe badécouvrir mbanzangu à travers cette émission ebele pe bazodécouvrir mbanzangu donc bozomona makadami na biso ya sika yango oyo awa route na biso de passion route de passion eleki awa terrain yoni yango ekoma lelo INPP voilà donc terrain yoni yango oyo lelo ekoma lelo INPP sikoyo basomba yango donc terrain yoni yango oyo ekoma lelo INPP donc voilà merci tozo comprendre tozo leka et tomoni makadami ya sika et ça te solo nongo moni route de passion oyo makadami ya sika oyo esengo na eza nini to bana mbanzango boyambaki yango ndenge nini antuka omoni route oyo efongola makambo ebele eza na nzela moko adilaka efongola makambo ebele yango nayebisi bana poto so oza na mbongo misombelaka deja mpo mbanzango kala mingi te Canada wana mpena na oyo bapart aventure nzela oyo efongola makambo ebele epesa développement mpo kala mingi te mpe baotonga usine na nsima koto oyo baotiaka biso usine na badole donc na compte kaka ya église kimbangiste donc oza na mbongo na yo awa moluba mwindu lupango eza moyen zero te atosali kisi soki wana batie kaka goudron omoni donc il faut reposer déjà kosomba mwa hectare na yo kosomba mwa 50 na yo voilà me balobaki nzela yango eza monene selo balobe misala yango esuki awa tuvutukava na kodila wiki ibana tosisilanga museto ukitale engene Kongo ukitale leyo luka utopu wana ukiubusa engene Kongo ukiubusa mukoko samba mutabalekye engene Kongo asuma tubwana ngenzo ya Kongo ukiubusa engene Kongo ukiubusa mutakinta udi lunga balekye engene Kongo ukitale ibe Afrika mona ukitale ukiubusa Mbuta Silvangi Rafael la ngwa stulunga balekye merci na bino batutu botela biso merci na bana mbanzango merci na ba congolais merci na diaspora congolaise partout bozali na ba pays nyonso bozwami na ba continent nyonso bozotela biso topesi bino mbote topesi mbote na papa Fredi Kalidja mbote na papa Paul Mafuta mbote na papa Riki Bazika Japa na papa Riki
totiki toa na quartier na onto na nkulu toa na quartier na onto na nkulu mama Angel Dondo zimbe melongela batwe tout ça t'es solo et tout moni makadam ezo continuer toujours awa o nyoso mpete nsona nkulu o nyoso mpete village mpete mpete tondi oyo tomoni ba société to tomoni te o kasi bato baosala nzela ya passion kije na bango yango oyo tozozongisa oyo tu baosepela na bato ya kije mpo na moni bato humaniste tozozongisaka mpe ka histoire omoni mabele nyonso ya kan efat na mpete oyo ezalaki mabele ya bato ya mpete bato ya mpete siko motu bapesaki bato efat batonga kan donc bato ya mpete bapesi bato efat batonga kan bato efat bakotela bango courant na mboka bakotela bango mpe mai ofele mpo na récompense wana nde bapesa bango mabele batonga kan donc tozala mabele ya mpete mais comme ça sika monene mpo bateki déjà bamapangu bana poto kidiba te ka ndenge nalobaki mapangu eza nango moins cher koto. Donc merci beaucoup to baluki de chers internautes nzela na biso ba travaux tomoni esuki awa to bandaki depuis na entrée ya morgue et to ye to lanyango tomoni ba travaux esuki awa donc c'est que bazo continuer bazo keneme awa tomoni ka système bomona na ba rocade bomonika fois donc c'est-à-dire déjà que nzeleleka bokobuka makadam yango wana ok topusa tokoto bakataki ok saki omoni bamisusu bazowuta kuna bamisusu ifo batutana sikoyo selon barimere bato kuna bazosala mbangu par rapport a bato koto oyo mais bazaka le même bato kasi bamisu bauti basali ndeti eza neti d'équipe bamisu bauti na entrée awa ali bamisu bauti a partir en nkamba il faut siko batutana na ndenge katikati donc awa seke batiki nanu mpo seke bakobuka mpe bamapango eza mpe virage ozomona tete baza na étape ya négociation ndako wana efe kweya donc peut-être bazozela nanu ya négociation ifo bazongisela bango bambongo makambo ebele yango monike côté efreni donc baka oyo tokutanaka nango na batournage même na barocade oyo totournaka tokutanaka na baka oyo tellement ebele kuna tomoni kuna continue kuna ezali donc moi quelque part okase il faut babuka na bamapangu bazongisa bambongo ndenge ezalaka parce que po oyo nyonso tomoni fois oyo nyonso batie déjà croix déjà nde batie croix boyo eza déjà par terre donc towana expérience ya makambo nde batie croix boye eza déjà par terre de bakobuka donc nzela ekolekela awa donc même ndako mpe batie déjà croix bakobuka donc soki omoni batie croix boye seke ekolala donc omona même mire wana ozomona wana ekolala voilà tomoni makadami yango wana emati donc tozobongisa voilà bakobukabuka donc tronçonne yango etikali njene emonana ekoma donc voilà omoni makadami yango wana donc chers internautes, la caméra, j'espère que awa toko boucler émission nabiso. Chers internautes, merci Nabino Batutu Bolandi biso, merci Nabino Batutu Bozala qui bosso betanda l'écran Nabino pour na kolanda émission nabiso awa na province du Congo central, précisément la ville ya Mbanzangungu, bomoni la fois passée to tourner la bino quartier ville bana ville bobengaki, bana ville bo commenter, bana ville bo aimer, bo bengi biso bo sepeli boleli lolenge moko pe bolanda pe émission oyo ya quartier Nsonankulu bomoni to laksibino mpete to laksibino kaifat to laksibino babisika ebele to laksibino ba morgue et puis to laksibino route ya passion oyo bazo tonga awa bomoni to moni déjà et là nango to pesi bino kaka déjà extrait nango c'est-à-dire ba jour ezo na po balobi ba séjour na biso toza mikolo wana Mbanzangungu donc to relax to zo la bino sikoyo route de passion oyo mobima nango ndenge bomesana ba rocade to betela bino ngo siko mobima nango na nkamba Yerusalemi Jérusalem avec force. Il y a ingénieur Augustin Kanindale Moulouba le plus civilisé du monde, il y a maman
Ah, ya maman Marie chérie Moulanga. Merci na abonné oyo bazo soutenir biso. Merci na ba fan oyo bazo tika biso te. Merci na ba oyo bazo ekela biso souci. Bazo tia biso loboko. Merci pe na ba oyo ba soutenir biso na voyage oyo. Merci pe na ba oyo ba promettre biso. Merci na ba abonné na biso nyonso communauté 3 Exa Production TV. Bozali telme belé to lobaka force na biso ezali epa na bino vraiment bo benga biso bo aimer biso. Merci na ba oyo ba soutenir biso. Merci na ba abonné na biso to bo benga bo solo na biso wana na moni papa na biso Freddy Kalidja to pesio bambote belé papa na biso Guy Mayala na Paris na maman na biso Marie-Louise to pesio bambote belé papa na biso Agostino Louvangadio na mama Kati Louvangadio to pesio bambote belé to pesi mbote lisusu na ingénieur Papa Gervais Luboya. Papa Gervais Luboya depuis Royaume-Uni. Mote mingi lisusu na abonné. Emile Mweni. Ingénieur. Emile Mweni depuis Magistère. Moi na Oni Britannique. Emile Mweni. Topesio bambote belé. Merci na Joachim Yelenge. Et toza awa na Mbanzamu. Tozo tourner toujours. Et na bakasi na bino. Vraiment bo benga biso. Bo soutenir biso. Bino ba nyonso. To mesana ko dédicacer famille na biso nyonso bo benga biso bozali telme belé ingénieur na bosani lisusu nani pardon mama kuku kuzaya bambote belé papa na biso Gai Kalamabi aboma soldat na mama bijou mabuta depuis Irlande to pesio pe bambote belé merci na bino merci na Selele Nzembe la mfumu Kimbangu Makolo garde midi moi la Belgique à Tongo moninga ya jidika ya lipumbu merci na ya dango masudi tonto bio ya dango masudi bozali telme belé merci na papa Koé Michel et Bioko to pesio bambote belé bana mbanzangungu bana mbanzangungu bino tout tolela bino tellement il y a trop on est ensemble avec vous merci émission na bino Nsonankulu ya mwana tolakisi bino quartier Nsonankulu totikala toujours branché coaché awa na chaîne oyo il y a 3 Exa Production TV bolanda lisusu quartier mususu pe bolanda route de la passion voilà merci tokozwa ngone intégralité na ngomo bimba tokoya toko tourner route de la passion mobimba na yango ko banda bandawa tinkamba Jérusalem donc tozo pesa binongo kala mingi te nazanga moko te pona kozala égoïste te pona ko clôturer ko boucler émission na biso mokolo lelo ya quartier Nsonankulu et satellite solo totamboli Nsonankulu bana poto bamoni mbanzangungu batika kala bamoni Nsonankulu bamoni route de la passion et message na ya suka mot de la fin koko zala nini bon message ya suka talaka bana poto bakombo ebele pina na ebité mais na yokaka ne bobwaka wana ata mo libanga moko boye pesa langa bien yoka peka mo compte moko ke le kata na western talaka pesio papa Riki Bazika Japana papa Riki Bazika Japana mwana mbanzangu na leli papa Riki Bazika talaka na leli donc nayebi ke après sima mikolo yoka mwana leka na western voilà nakotika pe déjà numéro papa Freddy Kalidja plus 243 089 plus 243 89 85 37 163 voilà donc WhatsApp nanga yango wana papa Riki donc talaka ne botika terrain donc terrain bon wana déjà côté zaka bazamba mais comment déjà sita munene donc côté lupango eza tolo bagade moyenne 0 par rapport à Kisasa donc bobuka na te côté bozana botinda balar bosomba ba mapango koto po mbanzango ekoma na Jérusalem j'étais donc so nzelo ekotika makadamu omona ke ba mapango emati susu donc c'est un peu ça merci na Congo mobimba Tomaste merci na nzamba bateli biso longoli biso ville de Kinshasa atambusi biso tito yawa merci na bakonzi bayambi biso awa na mbanzango merci na ate Willy Ate Willy to pesio bambote belé ate wa yambi biso merci na adjoint na ye papa na biso Salomon merci na bureau ya Aner oyo e yambi biso e pesi biso
autorisation et à filmer. Voilà, merci beaucoup et merci Nabino tout. On est dans l'ensemble, Topé Simino Mamote Tokutani. Au prochain numéro, Soki Nzambe Azongite. Préparez-vous et à bientôt. Route de la passion de Mbanzangungu Ankamba. Toko découvrir ensemble et longo Nabino. Merci l'ingénieur Augustin Kaninda Ozaki Nasima caméra et merci Nangai Moko journaliste Nabino Papa Sanga Bagada Kuba o na télémini boso Nabino ingénieur Abimisinga Gitoro Boye Mafuta Boye na Latipe Gitoro Boye Nzambe merci Poye Azobatela et tozongi ce matin n'est pas naé tokutani au prochain numéro benga biso numéro na biso zali wana olingi po benga satellite mutayambi biso azolakisa biso mbandanga azotambuza biso mwana mbanzangungu numéro na ye peza wana soko soki yango bien te soko bengi biso pe tokotindela yo numéro na ye oza camarade na ye oyebi yo voisin oza leki na ye vie na ye oza petit na ye et on se référer ne longi wana benga ye osala ye bien merci beaucoup tokutani au prochain numéro bye 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 bye